Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Bonjour, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir, ici que les hommes et les binos partout dans le monde. J'espère que nous, la grande famille, vous allez bien, bisopé par la grâce de Dieu. Notre Dieu nous fait toujours grâce, et sa grâce nous suffit, voilà. Kota aimé partager, non, bah, que nous, les lots, vous travaillez, hein. Les lots, vraiment, toko travailler, makasi. Voilà, bandeko. Ezanga wabino BBC Mpoi TV, kota aimé partager. Ce que zamba la liboso, bandeko, wana eza toujours slogan na biso ya ko aimer ko partager. Wana to zangi sa obete lango CTT. Parce que lorsque vous aimez, vous partager, eza déjà soutien na bino pour na mama BBC. Voilà. Titre na biso bomoni, photo et miniature na biso bomoni. Alors, famille Libota Shalom, je vous aime. Famille Libota, les Péchalov, les Dinachou, je vous aime. La Chine, bah bonjour, na bino ici que jamais les bino partout dans le monde. Voilà. Les lotosa le 9, je crois, les lotosa le 9 juillet. Nazo souhaité bah joyeux anniversaire nanga. Na abonné nangai. Abonné nyonso ayebi ke no anniversaire na eza et jour tel tinde la maman BBC ba souhait na yo kozanga te. Toza déjà famille. Alors toza pe na abonné na biso moko famille Libota na kombo ya mama Blandine Margarida Ndongala. Blandine Margarida Ndongala. Mama na biso avandi na Angola, mama Blandine Margarida Ndongala, ba joyeux anniversaire na yo ici que Zomelio. Partout place aux Angola, vraiment ba gros bisous, joyeux anniversaire, tikete nzambe na biso abakisele susu santa mutombele nzambe apambola misala na nzambe apambola foyer na yo nzambe azala na yo vraiment toutes de bonnes choses na mbula oyo obakisi et surtout eloko na oyebisa o tingama na nzambe parce que sans nzambe bandeko eza passe mingi. Alors mama Blandine na Angola azape famille Libota ba joyeux anniversaire na yo esika ezomelio na Angola. On t'aime bien maman na biso, on est ensemble. Alors enjoy your day. Voilà. Mama BBC pas botamaki le 20 juillet, c'est-à-dire que non dans 11 jours awa BBC mpoi pas zo botama. Ba souhait na bino ça bien. Voilà bandeko, tout ça déjà famille, non? Tout ça comme famille Libota, c'est-à-dire que non, tout ça famille moko ya boboto, famille moko ya batu o ba comprendre naka, famille moko donc je sais pas comment est-ce que on peut définir famille Libota. Vraiment vous boza spécial. Voilà. Titre bomoni bandeko bo aimé bo matsa. Film na biso tozotala Armée de guerre na Bellevue télévision. Lobby total qui 4e épisode, les autres total 5e épisode. Bandeko armée de guerre wana, c'est-à-dire que non, ezoyi na oyebate soki toza na champ de bataille na film wana, tozo oyebate Poutine nazo mema biso wapi, nazo mi tuna inspiration ya boye utaki wapi, nazo mi tuna donc jusque là 3 points de suspension nazo oyebate sort ya film ezandeni. C'est-à-dire que non, pour nous le bébé, te bandeko lelo toza na 5e épisode. C'est-à-dire biso no soto comprendre était to te paté pas mais les suki biso parce que to koki pe kopé sa idée ya film était parce que Bellevue apesa kabiso kutu ata nani wana te ko comprendre que non film e ko sila boye te abombaka ti biso no soto ya utika kaka bushi be. C'est-à-dire que non boki mela Bellevue télévision beaucoup mon film tozotala Armée de guerre les loto à 5e épisode. Ngana zana bezo kana ba sora mutu nyonso na kati ya film yana parce que mutu nyonso azana likambo. Mutu tout azana likambo na film wana. Donc guerre moko nazo ebate so na ba champ de bataille yango ba guerre yango ndezala aboye. C'est grave. Ozo tala boye pe mutu akoki okufa na film yango Hey.
Kotolo bakutu même pas que non so muto okufa parce que Belvia me makabiso na bandenge moko bino bokanisa muto okufa zoka muto okufa te. Apesine batu mabe non so conseil. Voilà. La grande famille aimait partager. Notre Viviane et Maman Kouloutu en même temps de famille Libota biso no stoyebi que non Maman Kouloutu so maman bon je sais pas to le bakaka artiste na biso comédienne Viviane yemoko asala ki pe sous sortie médiatique ilobi mikolo pe tozo mone penza na nani na Bellevue télévision te wana kutu eza nango likambo ko beta liba kute parce que biso to yebi ke non Bellevue tango akomaka ba film na ye tango azwaka ba acteur ba jouer na film o ya uti kokoma asala la ka sentiment te Bellevue azwaka lobi ke non tableau o muto ko pesa nge loko na oluka eza oyo asala la ka ne sentiment te là c'est famille Libota to tchaka ngo déjà na kati ya mitu na biso Bellevue travaille en sentiment. Voilà, c'est-à-dire que non, un des 4 matins, tu comme les sous Viviane na famille Libota. Ceux qui te moni était to yape comme meme likolo te biso moko to yebi que non, chez Bellevue Poutine, elle travaille na que non a film on a commis mutoko pesa ngelo kwa bien a eza Viviane, c'est-à-dire Viviane yaka boye. Voilà. Sortie médiatique ya Viviane Lobby Bandeko na sepela ki na ba biloko moko alobaki oyo esali que non na salelango analyse parce que il y a beaucoup de gens oyo ba comprendre raté. Alors il faut to salelango analyse to betelango pe c'était batu ba comprendre nini les kaka. Viviane bandeko bo aimer bo partager bo emaka bo partageaka lorsque tozolo ba makambo bien bandeko bo partageaka please. Tomo la ba émission ya kofinga ba émission moko ezanga mutu ezanga makolo ezana ba plus ya ba partage mais ba émission obiso tozo sala ya ko ramener savoir ya kozongisa batu na nzela ya ko telemela ba antivaleur eza kilo ko talama eza kilo ko partager ouais neti na minute on olinga na lobeloko na minute obo partager Viviane aza mutu moko oyo a fongoli eloko moko et puis na trouvé la fille la dame elle n'est aza rancunière te sauf que aza mutu ba veri lokolanga aza mutu ba vérité apakola mutu mai mafuta te ke no so nini non Viviane a lobby eloko moko ya koloba soki lelo aza sous pas ba kwiti te pa mama loketo te c'est parce que ba kwiti ba finga ye ba kwiti balinga azala privé ya mama loketo ba kwiti balinga ki a tourner epai mususu te le fait ka ko tourner epai mususu ba ko perceler ba live je crois makambo ya Viviane toyebi déjà abima na epa loba ti a lancer pe message epai mama loketo ko loba ke non ba fan na yo ba melo problème plus tard soko ko yeba ko gérer bango te. Et là, comme il bala lobby que non, ceux qui n'ont tourné pas Bellevue, il n'est pas dit que non Bellevue a bois qui singa. C'est-à-dire que non ba film écriture azo koma ba film azo koma place nangana ne monanité. Une fois place nangé ko monana non ça nini a obenganga. Pour nous un problème na Viviane na Bellevue. Mais chez les abakwiti, eza que non ceux qui ont mona ba bengi yote ko bouger pété. Sans bouger problème. Mais Bellevue azo benganga ite ba okyo benganga quelque part na kena kava kuna na sali musala na ngana bimi na zongi est-ce que na moni ba famille Libota ba pelisi ba life po ba finganga na moni eloko te wana eza différence munene na sali wana eza Viviane yemoko eza différence munene na moni na famille Libota biso toza instruit oui Yami sato eko beta bordir moro boye oyo esali ke nona ya ko sale lango analyse batu bo fongola ba kwiti bo yo ka bo partager. C'est comme si batu balingaka ko ignorer mais biso sikoyo nde bino bo ignorer biso to banoya ka toujours ko rappeler bino ke no wana eza ignorance bota la vérité eza boui. Viviane a lobby eloko moko ezaki très profond a lobby ke non ba tourni Viviane différence nini au moni lorsque ozalaki na famille ba nani et pas maman loketo na maintenant lorsque tu travailles et pas Bellevue ou encore na Bellevue télévision différence nini oyo pesi bandeko différence wana Viviane atapaki à côté te alobaki o eza ya solo et tikali bongo pe eza bongo Viviane a lobby et loko ou encore différence au ngana moni elle ne voulait pas aussi koloba makambo ba kwiti parce qu'elle lobby que non bango baza trop koya ko finga
Mais attends-toi seulement quand ba au fingo parce que ba toi on dirait ba beta bango tonga moko boye ya mafinga na munoko ya agitation lokola ba scaris lorsque au bois keli bango mungwa. Tu vois ascaris c'est ce que au bois keli bango mungwa ndenge bazalaka. C'est ça avec eux. Alors alobi différence on a na monaki lorsque nazalaki na et pas maman loketo na ndenge na travailler pas belle vie différence c'est aboyi. Boyoka bandeko bo partager mission bo partager eza pona Poutine eza pona Poutine eza pona mutu musute alobi différence on a moni belle vie akomaka film après kokoma aza isusu asaka sous scénario et lorsque bozo sala scénario na bozo tourner nini na tournage boye azo diriger mutu tout en même temps. A commis film après kokoma film scénario yé et puis lorsque bozo na scénario wana azo diriger mututu azo coder mututu sikoyo et pas maman loketo différence on a moni et pas les abakuitu encore et pas maman loketo eza ya film mutu azo aider mingi eza lule mutu azo aider bazo pesa na ba idée tam susu lule akosala boye ya sa vandi kuna moni eloko moko a bien tenda bi lule papa lule to kende boye to sala boye donc elle ne crie pas scénario azate ce que point ni te beau partager émission boye point ni te to sala donc émission ils partage na sens que batu ba okosaka biso te il y a rien c'est l'homme qui a peur beaucoup handicapé pe mutute awa. C'est ce que y est à vivre à moni différence bandeko partout différence ezalaka soko utaki peut-être na chambre B OK na chambre faux na chambre soki si okuta kaka différence mo ezala c'est-à-dire que non il y a pas match et ça biloko moko bo eza profond bandeko il faut to partager émission auto betelango sous CT ne matière na zwaki na bi Viviane a lobby eloko kakonga na lobaka butu loko amoyi. Tant que artiste a lobby bien différence on a monaka si la komakate si la kutu pe na scénario azalaka te mutu peza iya tela mutema peza eza lule ya tele makakoloba peut-être soki bo sala lule azo nini boye pas omoni azu moi idée moko pe nda ye ko pesa après wana boluki titre. Mais et pas belle vie c'est pas le cas et pas belle vie a commis film après qu'on commet film un scénario aza c'est-à-dire que non c'est normal ba finga belle vie c'est normal ba kokiti sa belle vie c'est normal ba sala tout ce que ba ko linga pour peut-être ba kiti sa belle vie c'est normal na mini choto tchakango na mutu c'est normal. La grande famille beau aimer beau partager tout solo là c'est-à-dire que non cause la famille libota goût parce que maman nabiso ou encore star nabiso Poutine nabiso elle fait la fierté yango yoka ki lobi na lobaki attaque non azo mérita ta cause la ministre à art ah oui hein ba baza d'accord na ngabo komi na ba focus kuna et ça bien donc kaka maman loketo nega surtout ki kolata ba mona e kolata le calme bon le calme nini sala makambukuna le calme yoko sala face na mutu azo comme film na scénario peka yé donc toi tu n'écris pas scénario zate peut ça ka idée peut-être nous le temps azo sala boende yo pesi idée biso to loba ngo abakanisa so pende nini Viviane pas fingi mutute alobi ce qui est vérité alobi yo ezaka ya solo et puis eza différence parce que ba tout na qui question pourtant ba sala ka ba film yana bato baza ebele wana ba artiste batala ka to mona pe papa Serge Abima alobi que non vive nani c'est qui la fille la dame belle vie non elle est spéciale à son genre elle est unique à son genre elle écrit scénario aza malgré situation sur les net et cause la bazo finga ezo inda akoya pas na musala boy pas abandi on dirait réseau zo zikate c'est-à-dire que non mutu aza na option aza na objectif akoloba que non azo viser awa et azo viser pas ce qu'on a yo mutu o komakate
na yo mutukutu scénario ozate yo siko tango lule azo sala boye yo siko kuna otala ndo pesi moi idée siko bato retourna na bango bokanisa bazoba mais différence yangwana c'est-à-dire qu'il y a une différence c'est ça entre Sila oyo ou encore Mama Loketo na Poutine différence est ça bomoni kolata bandeko kolata to bomba ka nzoto nga kutu makambana ya kolata na mona yango ekoma nango na okelo ba vanité te po mutu muso ba vanité suka soki ozana ngo soki ozana ngo to okelo ba vanité te ah oui soki ozana ngo koloba vanité te soki ozana ngo te nde kolobela bato mususu vanité mais lorsque tu as ça oloba vanité te c'est-à-dire que non mutu faut ozana ngo okolobela mutu vanité c'est lorsque toi tu n'as pas. Lorsque vous avez on dit même pas que non, oh, vanité. Never. Vous avez une réponse, tout est vanité. C'est-à-dire que non, la minute où vous avez il y a simple mais bimisio qui toque en anzoto. Il y a un élève sabino que non. Bon, moni Poutine, azana taille à distraction te. Il y a oya la qui sabatu so qui sapato la qui sabatu so qui sac. Non. Ça prouve que nous en attend et inspiration te à comme film mais aux un niveau wana te. Mutu oya komaka a olinga distraction te. Parce que kolinga e moko mi kangeli silence boy pas inspiration comme film mais boso comprendre bandi kaso ki nazo kosa bolo mama bébé c'est na okosa ngana ya so la pembe na nanga ko so la pembe bandi ko to chama ina munoko te et to ki koloba babiloko te lorsque peut-être Belvia sa chezo lo likolo non tout lo ba elle est vivante Viviane a lobi yango bien différence na moni lorsque nazaki pas mama Loketo et pas mama Loketo makambo ebele c'est lule akomakate na scénario pe azate. Et d'accord que non, lorsque nous les dirigés, a pessi idée moko boye ekei. Mais pas Belleville, na moni Belleville a zo koma, Belleville a na scénario. Ah bandeko, botika boyeko. Botika biso pe to lembate. Tinati, on va défendre notre star Yakoloba Keno azo sala musalo ezo monana. Elle n'est pas dirigée mais yenda zo dirigée azo koma même temps azo sala scénario. Parce que tant ya Belleville ko yako telema ko la kisa saka za na ngote za tant ya ko kende ko vanda inspiration film ya koma. Bomoni Keno na yeb sabino Keno batu mususu ba o memela batu distraction sur les réseaux sociaux. Komba na lobaka kombe za moko komba ya cage. Bokoma bokota na kati ya cage. Poke obunda kuna na cage kuna. Ce qui peut vivre na kosi boya ko démentir ango. Et puis biso toyeba Keno ezala bongo akomarate scénario pe azala ate. Yango mona ka moko ba film mususu mona film na bango ya Mama Loketo premier épisode deuxième épisode oyeba déjà Keno suka na ngwe ozaboy na lobi yango. Ah to tepa na bino armée de guerre to tepa toyebi sort. Toza déjà les autres au cinquième épisode. Toza même pas na idée à koloba film suka boy. Toza même pas nango. Oh ebi film ya armée de guerre ndenge aussi là. Akomelanga sur na ba commentaire. Akomelanga. C'est-à-dire que Belleville zo mema biso na ba niveau moko boye oyo o comprendre ta toza abouliste mais Belleville o cholo kaka. Bon, c'est là focus la grande famille, on est ensemble quoi. C'est-à-dire que nos biso tozawana tokoya ko défendre artiste na biso dans le bon sens. Ya ko tombola musala na ye. Tokoya ko sa musala awate ya poto kitisa nani artiste na biso au grand jamais. Tokoya ko lo baba bien fait na ye. Tokoya ko lo babilo ko azo pesa ba tous eza extraordinaire. Et non pas na ko pelisa caméra na nga pona star na nga na banda ko finga. Non, na o kitisa star. Na kende ko luka ba audio moko boye non. Pona tom non. Tout ça là peut-être promotion ya star na biso ko landa na nani na biloko na oya okotisa biso a okotisa la biso. Nde soutien na biso to kopesa star.
Et non pas que la star makambo. La majorité il y a des émissions dans ça, la analyse dans ça, la sortie médiatique, na ko la belle vie makambo ou encore Irsil Péchang a problème té. Moi je sors c'est lorsque na yo ki likambo kuna bi non likambo eza boye té. To kene nango boye vérité eza boye. Différence eza makasi. La grande famille beau aimer beau partager. Les anniversaires, il y a une déconnabition moko ya famille libota Blandine. Maman Blandine azan Angola. Alors beau pe ça épé ba beau souhaiter épé ba joyeux anniversaire parce qu'on est déjà ensemble, tout ça déjà famille bandeko. Blandine Margarida Ndongala. Maman na biso famille libota pe avant din Angola les anniversaires na le 9 juillet. Alors bah pe bazan a besoin que non anniversaire na ngeza le 10 août. Maman bébé se otindelinga message et tout toza famille. Alors maman Blandine na Angola ba joyeux anniversaire na yo esika ezomelio na Angola enjoy your day maman nzambe abakiselo sous inspiration nzambe akoba toujours na kobatela na famille na yo. Alors enjoy your day. Bozolanda bandeko. Maman bébé se pa botamaki ka na mois o ya juillet. C'est-à-dire que non, le 20 juillet, maman bébé se botamaki. Ba soué na bino pe sanga bien. Viviane abimi alobi non. Yanga ni pas bima kita ya zolo balokwa mutu aliboma non. Viviane elle est sortie parce que ba yamba ki ya koyamba. Yango abimaki. Yango abimaki. Et puis yemo ko lobi ke non azaki malade yango pe azaki komona na tena ba komona bino pe na ba moustique et tout consort ba malaria na bino zaka ba plus soki combien na yebi na ngai souté ba makam na bino wana. Question wana eza question moko vraiment banini salité pe. Eza ko zwango à la légèreté. C'était juste une question. Viviane abima qui était pour la bilobela. Mais les gens viendront peut-être pour la balola yango. Viviane, on l'avait juste posé une question à Koloba. Différence ni homoni. Et j'avais aimé Moutouana Koutou Ayambaki Viviane. Naza Moutou, sorry. Na sepela kana nenga sa ba émission té. Parce que ça na ba question moko ya keno azo peut-être matière moko ebima. Et ça qui question moko on a sepela ki nango, c'est ça. Oyambi artiste tout naie. Donc les bons côtés na les mauvais côtés. A tout ni question on a sepela ki nango. C'est quoi différence ni no moni et pas maman Loketo na et pas Poutine. Ah oui non, différence c'est ça. Parce que et pas Poutine et puis à kenango kutu na polémique té. Alors différence on a na moni et pas maman Loketo c'est plus Lulenda travaillaka. Nous les écrit et nous les fait nyonso. Maman Loketo est peut-être à cause à la bozo ça la bozo tourner à moni moi idée moko derrière pesi idée sur les champs. Mais chez Poutine c'est pas le cas. Poutine a zobenga bino à ça commis titre à ça commis film scénario pe kaye sikobolo ba pour nini bo linga kondima mututé bo kondima mutu ce qui a zolo likolo ça dit à quoi la méchanceté gratuite ya biso ba congolais communauté moko ya nazo ebate bozo benga ba kroni mama ba kroni froite bandeko dans la vie différence ezalaka toujours bandeko wana ezalaka penza lotomo différence ezalaka toujours jamais bakotambola nini yango monaka soko tali bien mama Loketo aza plus na batu o baolinga bakitisa belle vie pona nini parce que yebi grandeur à belle vie yango ezalaka bakenda Lubumbashi awa na mama Olive awa yo basala moi scénario moko muke na nani wana soki na ezaki na hotel soki hotel yango nini wana bosani kombo nango bakena ko inaugurer restaurant Belle Vie nenga za wana Lubumbashi Belle Vie elle écrit yé moko mama Loketo alobaki scénario o mutu akomi yango c'est Belle Vie ba jouer na écriture wana bien banani ba jouer na film oh nyonso eza ye parce que ye ndazo diriger biso c'est-à-dire que no ba yebi parce que écriture na bien ba film azo komeza ata nenga za wana ayebi qui est Belle Vie. C'est juste le comment ya keno o sa super de menza pe kalinga bobote na ba vie. To ba ka importance ya batu na ba. Donc c'est sur les champs à créer que le wana na Lubumbashi boy papa apesi mama Loketo titre nani rôle apesi pe ba nani pe bazala ki bana bazala ki ba lobaki ba mataki ekita. Parce que soki 5-6 boy batu naka na Lubumbashi wana juste inauguration à restaurant wana. Kolinga te faiblesse na yo batu nyonso baza entouré na yo ba mama Loketo alobi scénario o mutu ko bien sur les champs c'est Belle Vie lobi ba ko tanda yo alors mutu wa ko maka film yango mona ba mbala moko bino choboza na scène yi mwana o linda zo sala parce que yenda ayebi nani eloko akomi faiblesse nyonso ko diriger bino pe na scénario po bo pesa ye eloko ya zoluka
parce que lorsque akomi film ayebi niveau ya film sikoyo fatala nani akopesa nge loko nazolinga oyo nakomi na film bakogere surtout na bamonde neti na bamonde ya bino neti na baeglise na baplace oka ya bato kaka différence oyo Viviane amoni eza yango wana Viviane alobi lokuta te soki pe eza ya solo na besoin boyambi peut-être Viviane artiste différence et non pas boya koloba keno boye yo Viviane parce que je sais soki bato bakoya kobamba Mascari soki ka bobwakeli bango kaka nani mungwa bakomaka jité moko bondire soki kotombola eloko biso nyonso toomona totombole awa eza bongo c'est-à-dire que no vérité etikali vérité et ne bozana boyebi na kati ya mitema na bino keno elle est limitée boyebi yango ya Belleville kokende koluka soki nini yango bozokende kolobaka boye ta na ye wana ya distraction lorsque boyaka ko imaginer kaka bani ata ngai yo biso tosalaka baanalyse moko na vandaka na bibo tika nanga na vanda parce que naza na analyse moko na osala nazo inspiration parce que biso tosalaka analyse ou encore tosala ba émission eza te ke non ozoya mbala moko yo bandi kofinga mbala moko bandi ko intervenir bato informer makambo eza non pesa sujet na yo décortiquer sujet je crois bozo comprendre l'histoire na biso l'histoire na biso na besoin ya Viviane asaki sorti médiatique situation oh nani Viviane alobi ke eza kopesa te eza ba différence ya question bazo poser elle était différence ya moni entre Belleville na Mama Loketo lorsque nazaki pas Mama Loketo je dois pas tourner place mususu soki na tourner ne pas Belleville eza bitumba bakoya ko finga nga ondre likambo awa na tourner pas Belleville plus de 3-4 films mikolo na tourner pas Belleville na moni ata journaliste ata fan moko te ya Belleville ya famille Libota abimi ko ya ko finganga mais naza ko yekende na ba tournage mususu bazo benganga na moni te siko boye bisanga nga pe mama BBC na koya awa na ya koloba ndenge nini et si longtemps que non na mutu na nga na yebi ke non musala Poutine azo sala aza na besoin ba artiste na oki ko ya ko fingele ba artiste te po batika musala epa na ye non. Ou encore pour Viviane na moni 2-3 fois et pas Belleville lobi ake kuna nga mama BBC na ko caméra na banda ko attaquer Viviane non aluma panae Belleville ninga zana ayebi peut-être au Belleville ko pesa e eza suffisante alors ce qui tamboli koto pas akangi simbongo c'est parce que mutu pour à vivre nga na mutu na nga na yebi eza bongo est-ce que zabiso nyo so ba kotifuati ba koni mama to yebi eloko wana ya ko loba ke non artiste ce qui a joué pas Belleville alors que n'est pas joué pas tout mon abango ata yemoko Poutine aso ke neko Poutine a kenako ka va pe papa ou pas tonton oh ce qui est normal na famille Libota to comprendre que loko na koloba ke non Viviane so ki a tourné pas Viviane et pas Poutine le bien que tourné pas tonton oh le bien qui ko tourné peut-être et pas Dacosta a qui ko tourné pas ce qui pas nani ta normal non lukango problème te. Et aleli eloko wana lobi ke non soki tourner koto yo boye ba ya ko finga yo mais pas Belleville yo na vandi na moni ata mutu moko ta finginga et puis alobi bien que non ba journaliste o na vandi na bango et pas Belleville bande ko baza spécial mais lorsque bolinga ko yaka ko baby sa réputation mutu c'est eza pona nini ou encore lorsque Belleville nani Viviane abimaki wana ba pesa ki mbongo ke nekolo babiloko wana peut-être na moment au Belleville azana ta babiloko te azui mayele pe na ba makambo ebele ya ba chroniqueur o ya benda pembeni na ye o ba bezwa lisusu mbeli ba chuba ye na mukongo c'est-à-dire que non ayebi commerce akotambola sikoyo Viviane bayambaki ye abi na vandi Belleville azo benganga te je sais que no ko benganga ba film azo koma peut-être rôle nanga ezate na moni place famille Libota ba ko finganga te ta on a vandi na tourna ta na ba 2 chaînes 3 chaînes te oui mais et pas Mama Loketo ko sala lango te mbala moko ba ko attaquer yo c'est déséquilibré ba likambo pe prise kalobango oh ye moko aloba soki bo moninga lisusu po na zonga kuna na SB ko jouer il faut que bisanga loko nini nga na tonga mama bino. Donc vous vivrez avec de trucs arrière-pensée à quoi parce que c'est-à-dire que non akeko nga mama na biso mais non est-ce que oh mama na bino azo pesa bango est suffisant pour ceux qui est suffisant
Linda kutu vie échanger ata. Alors différence mususu apesi ya écriture scénario. Poutine a komaka sérieux pas a diriger tina film là. Mais pas maman loketo sa bongo te siko to chama na munoko. Mais bon si la mat. Et ça bien. Alors voilà, la grande famille c'était au moins ça. Na comme nanga ko chité na tika juste na seconde bande kozota la film na biso ya Armes de guerre na Belle Vie télévision. To zapete bandeko, to aimer, to partager, to beta ba 1K na film, na ba 100K na ba film wana et ça bien parce que ça film moko vraiment très profond. Il y a donc ça vraiment film moko très profond na okelo belé te parce que ngamo na osuka na maile na film oyo. Alors total ka ndenge ezokende. Mais on a kolobeza vraiment film moko ya bien, il y a leçon. Il y a leçon, il y a ko bota awa osalibo ça ba problème. Parfois, ils ont bien ta situation, moko ekomeli bino na mariage. Boye ba ko surmonter soki bana baza déjà. Parce que bana ba koma ka ba victime. Ah to yeba te nani Daeli na Davina. Ba ozonga susu e papa na bango. Kofi. Bomoni. C'est-à-dire que non makambo eza na film oyo. Alors, tokutani na pokwa na 5e épisode na biso ya film na biso ya Armes de guerre. Nani, Irsil Pechanga, to otale sukuna na nani, et pas tonton o. Toke ko soutenir ba artiste na biso, toza wana pona yango, toza wana pona ba polémique a buzobate. Voilà la grande famille, maman Blandine na Angola, azape famille Libota, ba joyeux anniversaire na ye place aza. Maman Blandine Dongala, voilà. Et puis bede to you maman, ba joyeux anniversaire na yo. Alors, bandeko, anniversaire pe à maman BBC, ils ont les 20 awawa. Et ça, vraiment, biso bien, ceux qui boussali, moi, ba vidéo, ba nini, ba message et tout comme ça. Et c'est ça, biso, parce que tout ça déjà, famille. Voilà. Biso, na bete la kibino, na ye la kibino bandeko, je crois, pour comprendre différence oyo, Viviane a PC, entre maman Loketo, na Poutine. Tokutani prochainement, ba bisous, bye bye. Beau partager. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.